pesa. Mbote analyste Oscar Bwaka. Mbote na ndeko monsieur journaliste bavon de best merci. Ata bobosa nanga après 6 mois mais beko landanga kaka isiko nazala kana besi mbote na chaîne nyonso ya Fantastic TV na DG na biso DG na pesi mbote ato bosa nanga mais ko bosa nanga te nazali ozala motema DG na ngai na tanga kombono te po mabezali mais na pesi mbote siko zali. Merci beaucoup ndeko Oscar Bwaka ba landa yo na Fantastic Info Télévision ba masolo ming to beta mai matali chemin de fer o ebengami na njila ya rai donc le olobe là déjà makambu yango et puis na ba projet yaka makambu batali ngunduka lelo tozongeli susu ndeko Oscar Bwaka pona ko solo la nai vraiment na mozindo mingi mai matali chemin de fer tozo beta bongo mingi masolo ya projet oyo eyaki toyebaki actualité wana eningisaki vraiment République démocratique du Congo na ndenge ya lisekite pona projet ya Kin Metro oyo ezali bongo projet bandaki le 18 juin 2024 donc Metro King eza projet ya train urbain oyo eza bongo na 300 km ya rail toyokaki DG wana oyo ayaki na projet na kombo ya Monsieur Eric Onepunga na conférence de presse moko alasaki alobaki makambu oyo yo ekosala 3 mois ekosala 3 mois pona ebanda bon na ebité ezalaki bongo na mars nde ezalaki début ya projet donc ezalaki makambu vraiment ekende na lomangu mingi pona ba peuple ba se sauver na mambo etali transport yebisa biso lelo tosuki wapi na mambo etali Metro King na minute tozoka kusu sango nango te analyste Oscar Bwaka malobe pa nayo eloko na koloba ya solo na ko remercier nanu na ko remercier nanu ndeko on apreciaka mingi na presse apesanga goût ya analyse ya kosaba descriptage Yves Bouya merci na yo l'homme de technique grâce na yo tozi kombo wana ya toilettage technique faut que protéger on a sokoda poza ya œuvre na yo moko ya na presse congolaise et lors la koloba boindeko makambo koloba ezate to finga to tonga eza nango na tina te mais loko ya koloba ya bosolo pe na bosembo batu oyo baza pembeni ya mokambi ya mboka bazosunga mokambi ya mboka te bozongisa émission asaka kala bureau d'études ya chemin de fer awa na Congo eyaka mibale à part Onatra tokeli su na katanga kuna société nationale de chemin de fer ba oyo bayebi makambo etali makambo ya bengunduka na betamboli na yango na rai mais tukamwa sibitima to bandi oh Metro King na ye ba ye kozwa ba relèvement topographique o na traza nango ko banda belge atika bango ba ye kozwa yango mosolo boni bazwi papa ba million eleki papa mokonza ekolo ba million o bato akini metro soki Metro King abenga kaka vice versa bazwi basali musala nini po ba plan oyo nyonso cadastral ya rai type de topographie ya rai eza na bureau ya Onatra département chemin de fer mais subitement to mono Metro King nango na ba agent oyo ye engagaka na oyo recrutaka bakoma koluka bango bureau eza wapi to salaka wapi ezate mais na surprise a munene otomoni CSTP o balongoli ko mona Onatra lelo Onatra sali défi ya munene oyo ke l'état pc ba million te l'état pc lokote mais na yebisaka yo monsieur journaliste bavon de best que grâce à les techniques ko décaper na ko estamper bato Onatra ba ye ba décaper rai ba estamper rai train à comme longa poids lourd ça déjà presque 3 km actuellement ça dans point manger ba ko ta Petro Congo ni ba engin lourd en plus de ça locomotive ya Onatra o ya 5 wagon ben wana ezoko tatibo ezoya ndeko na ngai est-ce que na Onatra
na Metrokin soki kin métro wana ba escroquer l'état tango Metrokin alobi ke ya kotonga rail logistique neza wapi bureau na eka oya mukie bacha na GB wana o bavandisa wana baleba mbonga l'état a formé ba technicien wapi. Quels sont les techniciens au Metrokin a formé pour le chemin de fer? Loin de ça, ba machiniste, ba mécanicien oyo ya batali ba nini ba train abiso to benga ba locomotive baza wapi. Mais on attend une école na awa. Na sima 7e rite au monde ke za wana. Eza na école, eza na garage, eza na wagonnage, eza na nyonso. Non, la vie président de la République. Peut-être que kamikaze, na version liboso que na critikaka, mais il y a tout on est na yelio ba version, mais on attend tambosi train déjà, banda poilou, ti point main njili, donc na perte de temps, na monaki ba chana bon bazo le kabago ça kota si forzal, c'est sûr que ti avant bonne année, ba ko le kaboye, ti janvier fin janvier ou février, chemin de fer et Massina. Chemin de fer urbain Kin Est gare centrale aéroport Njili et Kozonga détour na tongo détour na poko ande bambouteillage au pays tokolobela kango li soutien on a zo ko interpeller VPM ya transport papa nanga Jean-Pierre Bemba Gombo yo travaille mingi na domaine na transport ya ba aviation ba transport naval ya mayo yebi chao na trama boko ne foro basali mutu moko tani dimaki ke train ko yiko longwa ta izama ko ma point ma njili mais train ko mi akole ka pa le ka ki de mwanda mbuboye mais bazo tala ba bisko bazo décaper bazo ko instamper mais par ça na PCP directeur département chemin de fer na ki pension mais fongola maboko pesa mbongo na kombo na osangoni tikala ki yum to réhabiliter chemin de fer oyo urbain ya Kin Aéro na pesi ba technicien so on atra na otokuja no ba rai pona ba enquête to solo laki na pesi on sombote musale ke malamu Merci beaucoup Ndeko Oscar Bouaka qui intervention na yo pe to qui un peu de critique par rapport à Maimatali ferroviaire urbaine de Kinshasa Ebongami Bongo train urbain donc projet Zalaki et Simbiteme. Tout le monde qui a 15 mètres à côté pour la mambo Italie modernisation il y a réseau ferroviaire urbain de Kinshasa ou Tangami Bongo Metrokin Nabanakin donc tout éviter ba projet on a 15 mètres on a assurer population nini par rapport à démolition na assurer population na biso ki sasa bozana kimia on a tra kolo mabele na Congo ato na deux sociétés on a kolo ba tozana ba biloko mibale oyo etali Congo ezana mapangwa minene na bisika ya minene koleka ba bisika belé to na catholique après catholique to on atra donc tozana catholique tozana ba concession après to on atra na lobi boye tango na pesaka définition de mission liboso que tozana CFI CFI chemin de fer international CFU chemin de fer urbain na pesa un exemple moko ndeko nanga rai oyo ezokende kolongwa gare centrale Matadi eza combien de mètres parce bino boya na cité bocha 9 mètres 18 mètres bingo ça les loko nini mo ça bingo fabriquer chemin de fer urbain ezali nini eza ba raccourci nango ke train mibala ko uta masina aéroport atelemi pe na Wenzama Tembele oyo opazo mata akiti bakutani balekani o akene le kaka kala mateta telemi biso to leki tokei ko démontrer benga ko démontrer na onatra pelo ngazo lobanini eloko nini bango Metrokin yango o basala o baleki ba expert ya onatra je suis mon père fut un agent de l'ONATRA 42 ans de carrière à l'ONATRA par rapport à l'explication papa nanga pesanga na onga mona nda banquette na moniki batu wana Metrokin bayaka mafia
est-ce que les gens ont engagé à mesure le 21e siècle ça relevé topographique les sources va mettre maboko va mettre tirant mais toi les gens sont ça là même par GPS même par satellite bataille bino des loko ba pesi bino kende na gare centrale na agence on attend comme ça publicité à bangote agence ya Robank o ya gare centrale kota na kati na ngolo kolo ke na toilette wana lo ba ko na émission mais c'est de best au monde on attend étala plan géographique topographique nyonso ya chemin de fer à Kinshasa chemin de fer international chemin de fer urbain et ça la mabongo ezawana o nyonso ko changa tembe akenya na kati ya agence à Robank akota lokola côté ya Irinois akomona bacha projet wana pourquoi Congo tozo luka mbongo bino ba diaspora boyebo escroquer mais toki na tonga nini an expertise ni na Congo toyebi ete soki on attend luka fournisseur à fournir eta ba wagon ba ko ya mais na o etali rail tozu déjà train na biso locomotive etambol déjà banda poids lourd ti point ma angile de passage de dépassement na pesi ba technicien sont on attend les sous félicitations. Voilà, merci beaucoup monsieur Oscar Bouaka. To citer vraiment la dernière question à biso. Les DG du train urbain à Kinshasa, monsieur Eric Onepunga. Il y a Metro King. Oui, il y a Metro King. Oui, à Nosaki, le 13 décembre, début à travaux, il y a projet modernisation, il y a réseau. Metro King, donc ferroviaire. Donc à Lansaki Yango. Jusqu'à présent, tout le monde qui va jouer maître, banini pona musale banda tomoni, on a trahi moko aye kozonge la ba travaux naye azoboaka ba sable ba mabanga. Mais tout le monde qui mais c'est DG aloba qui projet ezali plus ou moins à 300 km na rail. Donc coût estimé oyo monsieur le DG Eric Onepunga senga qui ezali plus ou moins 2 milliards des Américains, donc 2 milliards américains de dollars. Oui. Tu éviter est-ce que bon bimaki donc na 2 milliards wana ndambo bimaki po basala o esengi ko sala po bazo ba mettre ya batuto et ceux qui deni po na tra continuer na faire naie. Ndeko nanga monsieur journaliste, mon question posée tant le baki ki ba o baza ba proche ya président na biso Fachi Tshisekedi Fachi Béton président en pession mbote sikoza. Nous avons collaborateur à Mabé. Autre le cartel de la frappe. Pablo Escobar. Pour et loco on a tracé. Bino boji ba millions non études. Mais études o ya chemin de fer oyo. Urbain oyo biso gare centrale aéroport. On a tracé ba donner na union so fiable, bien déterminé. Mais na yango bino boyaki na projet na bino ya 3 mois. Papa journaliste, il y a déjà études de Bimaka. Bazo bataba bilanga na biso afuta bangoni. Bali bamba Android à lokuta et plantaka. Eza lokuta, eza makambo lokuta. De ba escroquer peuple, mais on attrape na défi na ye. Balba kwanga totikela bateke. Olandi, on attrape du rail. 1 mois et demi, pour mon chemin de fer poids lourd. Point main, je sais nini, tout le monde démonstration. C'est qu'on attend à Colorail. On attend, donc il y a les chantier naval. On attend à zone la voie n'enionso, voie fluviale, voie ferrée. Comme ça, on entre les élections bon à l'État. L'État où on attend. On attend le comme un problème ni sous sur mon nez. Ba pensionnaire ba où mais là, faut dédommager, ba ça la bango ba dédommage. To benga ngoni na nini des dommages intérim. Des comptes finales, mais les salaires micro, faut n'attraper, c'est un bongo. Mais les lots, un projet comme qui métro qui n'a pas un bongo, bah il va le côté, mais on attend de démontrer que quand ça va teke, ça on attend. Les lots chemin de fer et on a raillé les qui ou trempé comme moi qui toko et tambol. On a lobby tous à maïle, mais non ça y est raté. Et ça projet mon monstre, ou à qui métro, bah qui va son bon on a bango, bah qui ne va y a. Il y a des chanteurs chinois, il y a des nani, wapi bango bango na katuna ka bata unatra, biso miso ba congolais, tozoli akwanga na bango na lipa na rai, mais to moni très matin. Pour la biso population chango, to saluer loko wana po
soki rail ka ekomi kaka Siforzal ata avant aéroport ville boulevard ba omona biso lisuute 6h 8h toke gare centrale DG on a betaki défi wana aibi makambo asalaki ya bambongo azui o ba escroquer on atra donc que dirais-je une entreprise monstre hein, et que une entreprise publique de l'État c'est ça un grand problème c'était ça mais on atra sikoyo ba démontrer que bon ba kolo maswa bon ba poto longwa to ke chemin ni to ke chantier naval to la ki sake o etali makambo transport na bito vite on atra ça na ba avion oui oyebi yango on atra ça na ba forêt na ba yuki on atra ça tout makala on atra ki na nyoso ngana boga na makala on atra na ça quitté na papier lokola miliki ezo ta yuki ezo une inspection agricole et on attend gare centrale moi mon père Assisi Moussane na carrière comme chef de service na département ya port et transport PTF port et transport fluvial comme géotopographe comme expert na construction navale ya ba moto ya ba bateau wana au mona kana on atra wana kin métro ngai étant que congolais étant que quinois bombrier président bo résilier contrat wana o bazwaki balia o etikali bo pesa te bo pesa on atra à démontrer musala na de quoi il est capable yango to moni ke tango sengo ko déjà kota na mutu atra to benga mutu à train locomotive ezo te chemin de faire raison to sepeli pour na biso bato kin est aéroport gare centrale ba avancer ça le matin 10 janvier vraiment to bossa na boulevard bétidan ista ba bossa na ina ba bossa na academia ope musuba ça les parages ba bossa na merci beaucoup Ndeko Oscar Bwak na suka na ngalo baboye na pesi merci mingi na bino ba chaîne d'investigation bozo sala